Ok. Mais na lobby kaka. Voilà. Na lobby kaka po na yebi. Ok. Oyo azoyoka na ngai te. Oyo azokende ka banda kwa nganga po na nga. Voilà. Nga banga liwa même pas. Na yebi ke na kokufa te. Ata nazobela ndenge nini. Ok. Ni monsieur. Pese ba uto lansenga. Oh. Avant la kende Dubaï. Ya mabete. Neti nga ba pesa nga pantalon. Balumbi singa solo na nzoto. Ah bon? Na kota ka pe histoire na kati. Betango zoya na makala. Te na banga te. Na banga ne nebi keloko ezate, nebi ke ba utiliser mne mutu. Ok. Pe mutu a utiliser ki mutu ala na yebi. Vraiment. Koyoka na te eza ko boma mutu te. Ozo bokoza boswani bosali nini mais mutu azana incapable mutu azana incapable ya osala mutu mabe. Makambo yaka toyebi ndenge bandaki te toyebi ndenge esuka te. Ozo comprendre blague batika ba blague. Yayo daga mélodie. Mutu akufa na masumu na ye moko. Ah bon? Mutu akufa na makambo na ye. To apena ba famille na biso. Vous êtes sur Top Media TV. Cher et Panayo, surtout que il y a papa Nabiso Gaston Kokodioko. Alors, merci pareillement. D'abord, santé dans mon repos? Oui, santé ça va. Nous avons Songa. Nous avons Pesakimia. Mais nous avons juste sous poids. Nous avons poids, ça fou. Ça fou. Ça fou, tu sais, papa. Ah. Na konda ki na ngaya wa. Donc, na uta ki na ba, na komara munene wana, na uta na ba 105. Na uta na ba 105, oui. Na komi na Dubaï. Ba pesa iso ba kisi moko boye. Na dona zonga kia wana ba 97. Ok. Na zonga na ba 97. Ti na na komi na 97 et puis na benda ni lisusu na koma na 89. Ala. Na koma pa na 89 donc na koma ki pepele safu sikoyo. Aïe, c'est ça fait ça. Ce que vous lia et yaka ndo babia yaka kopola pour pas fuki. Mais dans son univers mon nene on sera na terre et là ça va pas. Kolala nde kolala. Il faut éviter par rapport à tenatiki. Donc yesi ngam nene ba moko pou. Donc so na longwa ba mona ke ko lokabilo ka régime. OK. Mais quand même ba physique pour ça la na yo moi tout physique nanda ko moi ko sala baboye. Nakoma osala moi baboye et puis ba pinso za pesa so kala tema boko na sema kolikolo pe. OK. Na kwa pe sala mo ndambo. Voilà. Boni Gaëtan. Gaëtan za bien. Na uti ko meko benge mena zuete. OK. Voilà. Pona yo ndeko Souzia Kinani. Souzia ki collègue nanga du service. Tozala ko za na tozala so na bien, très bien. OK. Alors on va prendre mort na ndenge nini? Bon, liwa na ye salinga pasi na kota kikaka na NTPC ayoki Mirma bande ko souci problème na silika ikutu nga Mirma o ba gêné yo na age na yo yeka mamako souci problème éclaircir bato comme ce qu'on est dans Rolanda koto tunaka Fatou ka imbende ayeko aller sortir allez jouer dehors. Fatou ka imbende ayeko éclaircir biso siko bien ke bandeko souci akufi. Oh là. Donc nga na ibeka ki azaki ko bela ba serimo ka saka ku 11 jours na coma. Abimaka. Belaka mingi, abelaki pena mingi. Deux fois. Comment il paraît sur 2 fois. Ayebisaka ngam na gabuya to tena na tournage à Belleville, esinga na ezaki so matanga na nyangabi nde boleli na nyoyo boye il yaki ndenga inde na kende ezaki matanga ba artiste ya moko na bosa ya wilote mélodie fais mélodie ya mélodie ya mélodie abi nde boleli mélodie boye ezaki ndenga inde boye ngai bolela ngabi tenga na yaka na HJM comme susu na yaka rendez-vous na moni petit na ya mobali ya singa bi oto za na 3e niveau olia yebisanga ke tala boye nga na yebika ke oyeba ndeto yaka ka ba hôpital ba consultation yebisanga te ko zo hospitalisé. OK. Le kwa ngapina zaki na ngape moi show na tournage pe bakata on dirait na psy na ye na sisi na ke tournage ya bakata mais ayebisa inga te ke oza hospitalisé ceci c'est là. Voilà.
ndabandi kobetela pe masolo na beli makasi penga habité prière kaka sa prière na hôpital prière voilà bato sola ki bongo après na zaki suko monete na sali pa miko na mona société. OK ata mort ne be nouvelle zo ki te ki azobela tout ça en tout cas na zo ki nouvelle azobela te. OK na baka na tournage avec les Ketchu nani mto bakata mtesenga na Suza azobela mingi esala bien te ala se azobela mingi abi oui ba singa azobela penza ngabi basala ka ba prière sala ka ba prière kaka parce que ça a un problème ya mingi ya ba paiement nani. Voilà. Maintenant, il y a Coco, invité mort na épée, et ça ne peut pas si na artiste. Bon, et ça lui passe, mais pour n'anga na monika qui repema. Ça c'est bien. Kufa mususu esenga ka bo sepelipe. Te muto yo ake epema na kimia. Aumeli na pasi, aumeli na liboma ya kitoko te. Liboma eza maadi moko mabe bela kana yo ata nini yo amoni obiki obiki me ya liboma. Ezaka pena malamu te. Mais c'est comme ça ça un peu négligé par la bille artiste et tout le monde a bolingwane za la kaso artiste jeune abeli beaucoup ya ma cotisation botali ndeko na bino mais ya Coco te ya Coco bachaka ete aza na carte mais souci ba la carte bondo qui est là quand même kotali ndeni ko assister ye bonne ko benga bonne ko mona ye mais ya Coco souzi aza mutu abela ki normal ya Coco liboma. Est-ce que vous comprendre? Voilà. Il y a Coco eza liboma. OK. Ils ont ba spiritualité nango pe na kati. OK. Ils ont des familles na ine faki batele mama kasi na ba prière. Vous comprendre? Pour liboma na so yaki pona kisi mabikaki. Parce que ni hôpital ezalaki to yaki na HJ to na médecin de nuit to na ngalema to na mokole to na hôpital ebele auto kinda kozwa soin ndenge yo moko kosepela. OK. Ozomona. Donc eza ba spiritualité mususu ezalaki fali famille na ye moko ne balandela ba prière makasi pona ndeko na bango. OK. Mais tu senti déjà que bo kabwanezali to pe bo kessinezali par rapport ya mort ya souci tout monde artiste défiler vraiment artiste ezali bozo kita bozo marcher pona ndeko na bino mais na côté ya Coco tout monde ka bata groupe salon donc pourquoi bo kessinoni ezala ka soki doyen moko ba kufi grand moko ba kufi na ndeko alandi na moi c'est il y a génération na bino bo pese bo mi pesa ka plus mingi pa ya ndeko génération no ki doyen moko boy ezaka bo kisini no pa nini ya OK ndai kuna o mona bata sala ngombe bele kuna bele oui lelo pe na okine sukuna na poko tuna bango. OK tuna bango suzi paza mtu na biso donc toka bola kaka bango baza boye biso pe to sali nini toza boye po biso pe toza tolo ba pembe biso pe to kufaka bata sala ngombe ba yaka mingi te mimi na mona mika mama linga na sele pa yaka na par exemple masasi peut-être me pa yaka mais yaka pa mingi te. OK vous comprenez to so pembe ya selinda yaka pena ya sele a message na biso mingi. OK ya za sota ba papa dudu sikoyo vie ndenge vie shaba kufi e nzambe Coco ya Coco ndenga kufi na Suzi ndenga kufi biso sikoyo Suzi aza génération na biso. OK to sala be fort makasi pona ye mais so tali na kota ya Coco o mona ki ya Coco déjà ba ko zoeda na ba charge na ba RTNC parce que azaki engagé. OK na ba RTNC siko biso koto Suzi bantu photo sala be fort to banda ko bela ka mama Olive. OK ozomona to banda bela ka mama Olive lembe siko mama Olive first neti mine kolope na epte so asazongi Congo ozomona. OK donc ezo senga skoyo biso moko to luka non to zala nango to sala be fort non to zala nango kazu. OK et beti poto biso moto bimisi. Voilà. Est-ce que tu peux comprendre? Comprendre. Mais pas ya Coco
RTNC déjà eza wana ekozwa charge ya makasi parce que eza nini na biso ya mbongo ekozwa charge ya makasi déjà bosali groupe WhatsApp tosali ya groupe WhatsApp ya cotisation la cotisation ezopesama déjà baoyo bapesa ba 500 bazali bapesa ba 400 bazali bapesa ba 100 bazali ba 200 bazali tenga na pesi te mais na opesa lisolo ezobeta nani ya mbome ndeko bantu lobi pardon et Belvi Kandi Belvi Kandi nde muta mbome nde muta abimisaki mbongo po ba mbome ndeko na biso Suzy Bantu mais kuna batangi artiste mosusu nani batotanga kombo te mpo na polémique te mais elobami ke ndeko mosusu nde muta pesi mbongo po ba mbome Belvi muta pesi Belvi muta pesaki Belvi nde muta pesaki mbongo balobaki o même na groupe pour na koambome déjà Suzy lolongola makanisi parce que Belvi déjà pesi $400 pour tout ça nini to ambome Suzy elobamaki na groupe ok ça c'est bien alors Gabi comme ça bapesi eza bien eza kaka wana ko aider sur makambo ebele ok ya Gabi ozo occasion ya kosala film to pe ya kozala na série moko na ya koko na kati Kokodioko est-ce que vous attendez aujourd'hui non te apparemment boza génération na bino beli ba journée ya koko vraiment te mais peut-être yo za rapena ba cassette ba série wana la cassette pena zaki mais ko jouer pena nga jouer mina ba vie shaba ok ba papa Kwedi na joana bango ba président Lombe ba président Masumu mais ya koko na zwa chance wana te ok alors kombo ya alisala ezotanga malelo asa esoni ke azalaki molongani ya ndeko na biso Suzy Bantu balanda kumoko et séparation na bango ezalaki mwa mabe donc il paraît makambo mo ezebele nayebi te soki ya Gabi ayebaki relation wana ya ndeko mabe par rapport à quoi alisala tokenda na relation nano oyebaki relation ya alisala na ndeko Bantu bona owanga na point yaza mobali ya mwasi ok bazaki na relation na bango non owanga na point ezalaki à partir ya groupe ndenge ndeko ya kosala na groupe nde balinganaki toloba bongo na eske balinganaki te nga namona kaka bato bazovivre na bango sur séparation na bango wana ezalaki en fait en tout cas séparation nayebi pe te nga yebi kaka alisalaki poto nayebi te séparation ebandaki teke nini esukaki boni nayebi yango te ya Gabi Suzy Bantu azwa ntanga kovanda mpa na yo te oui ezalaki na tovande mpa na ye avanda mpa na nga ba 2 semaines oyo ezalaki na époque nini avandaka mpa na yo bon baseri yango tozalaki na ye nasalaki filme moko Gabriel atondaka te ok Gabriel atondaka te elekaki epa Nana Takaza que je salue madame Nana madame motema munene mwasi moko azoluka population congolais et se retrouver et se retrouver donc aza na posa kosomba lopangu na ye terrain na ye ya $500 eza ya $350 eza ya $1000 eza donc tozala bamapangu partout na bansele ezali eza baterrain minene ezofungwama totie eloko mamoko esili mosusu eye efungwami kaka bongo alingi moto nyonso otakoma mama lopango to to na konyoka masusu te to yaza la susi ya maluku efungwama maluku pende koma penza maluku bato toto exploiter penza maluku voilà mopepa kitoko soko kena mekao mopepe donc c'est ça Nana Takaza nzamba pambola waza na posa kosomba lopangu a contacter ngai okosomba lopangu na yo komi na mama lopangu mbongo moka moke il y a $1000 ezali, il y a 750, il y a 500, il y a 350, il y a montant surtout ezali. Ok, voilà, toujours la question de Bichot. Nde ayaki, tango aye, a Monique, excusez, akendaka lemba zonga parce que azaki na ba tableau ba jour nyonso film ezaki azalaki. Po azaki camarade nanga. Ok. Nde to vandaki na ye, na ndako nanga. To sisi pe tournage, pe si nango to continuer so pe ka kovanda. Tina nenga kenda ina. Néanmoins, combien de mois? Combien de mois? T'es à 5 à 2 semaines. Presque 2 semaines. À part yo vanda sous pendant ni sous. Oui, à part nga na bi ka vanda papier. Avant vanda pa nga na bi ke ba série moto na barata na Pointe Noire na bi ke barata tika ka pa na e. Anda ku na e. Aza vanda pe bakata.
Après avoir dit ce pas Thérésia. Oui. Ok. Alors en fait, Nini Salemaki, là il y a habitation, on a ensemble. Tant qu'on va ensemble, na ndeko ba. Tu peux isoler ba momme belé que ndeko Gabriel tant avant daki na ndeko Suzy, ma bemo komelaki yo, komelaki pe Bakata, komelaki pe Thérésia, voilà tout ça. Te, ngana ebna ma biona te. Na ebna ngote biso to vana na biso tango atos asisi ye moko pe ya Monique ya ngaki na ye. Akena e penga pe na tikali nanga je crois que na omelaki pété na ye ko voyager. OK. Na omelaki pété na ye ko voyager nanga. Na uta pe Luanda. Na uta Luanda na yaka na ko sa filmer wana. Après na ye ko zonga. OK. Na ye ko zonga na tikali papa banga kufi. OK. On a soldat. Papa bango. Baki na sona problème te. Nanga mo Bakata pe problème comment gité. On a fait le caillou tout naé, ngana. Yo zala rappel moi proche ne Bakata moi idée rose na mata mandambo. Te Bakata efsangelo rote ke ba na problème. Nanga ba Thérésia. Bon, ngamba Thérésia to kaka na te fe biso so to landaka ke moi rankini, bon rankini on peut to yeba bozindo na ngote je ne sais pas. Alors lelo kombo ya Thérèse déjà cité na makambo nyoso tout à l'heure même Michel Pande comme ça de Kechu ninga loba et ça la bien ndenge ba kabona na ndeko Suzy et tout ça na habité koto kuna mo pe Suzy alekani Michel bi ba bengi ndoki sirène Natala ki pa Aisha Koko va Aisha Koko pa le kisa eloko mo ndengo na ndeko Suzy. Alors ndoki bande ko bengi par rapport à nini. Et puis pourquoi Thérésia a lobaki ke bako ko zonga na susute et ti bako kufa. Je sais pas, malobandingo na. Éviter. Bien kapi. Mais na éviter, ba onde bazai ba camarade makasi. Bazaki lié oyo. Ozomo. C'est comme malobani nyo ya bimisaki, je ne sais pas. Pourquoi ya bimisaki yango? Na éviter. Ozomo. Et bi bango mi balé bazaki ba pire ya pire ya jeté ozomona et bi ka bango mi balé sikoyo nga Gabriel na kati na koyeba ndenge ni siko yo bande ko lala ne moi ki ndoki yango bana mona ta manda mbute na te na mona nanga te mais ya bibino boteta ndoki po avana na bino biso bana mino ba comédien na ba comédienne. C'est bien en général. Camarade na ye moko ne ba vandela nde ba solo le la biso to yebina biso te. Ye bo nepta. Ba ezali kama wanga na te ezali kama balekela ke on a TV. Ozomona yali ka balekela ke on a TV. So yakili kama moko privé te peut-être nga lo ba na yebina ngate mais to mona ke on a TV. Ozomona. O ba welela. Biso na yo to yebite. OK. Peut-être que ba connecter boye ba kati ni boko trabatu, même soko bimise moi liloba. Zotanga comment mobali na kati, pare mobali, koto sirène, koto ndoki, tout ça. Bon mobali mbali boso, mobali to lingana mibali mingi te. Bino na bino. O bon mbali boso e sozinde muto basali yango. Biso so to lingana mibali te. Ye po lingana mobali abatu. Oui. Pour anite. Na pe muto. Ya comédienne. Oh, bongo l'air est arrivé au sabon. Il y a Gabi. Oh, mais ce qui est arrivé. Yo moi te ke sona wanga di batu ba otala nga ba comédien ba otala nga ba eta ndoki wa wanga. Na boy na ba benga nga ndoki. Boye bakate to boye baka. Ke o mwa mobali ya kingandi yo po ndimi na olingi. Te. Mususa oyeba na ye. Mais asali yango peut-être à l'andi influence. Abosani ke mutoli no bakunda ngweska mona ayete. Sikona tibiso ba Gabriel to zaka kala o chetoche. Ngape na zuya yo. OK. Na bikala. Lelo te na sango sute. Lelo ko mona nzambe. Te na zaka peka mona nzambe. OK. Lelo ko mo samela mingi siko. Te na zaka peka ko samela mingi. Voilà, ce que zaki ni esprit ni zaki biso to botam na kata ya église ya église ko na kata église biso to yebi église. OK. Ngala botam na distraction te nganya na botam inde moi mutu ya obouger famille nga tout droit ngande moi mutu on se comprend famille so la na ka bongo mais na mutu na ngana nzamba sai nini ayebinga. OK. Abatelinga na makambo ebelo na kuta na ngona vie pe na vie à théâtre abatelinga ti lelo na saka na bomo makambo ni kuta na vie pe na ko kufa na pe lelo te. Amen. Amen. Ko lo baka boy. Ngai pe lokola
Simeona. Ah, ok. Nga pe lokola. Ah, Simeona. Nakokufa lelo te o. Oh, Nzambe na ngai. Kino na mona lobi kongula na Yesu. Amen. Bilaka na ye kokokisama kati na ngai. Amen. Liloba na ye kofanda kati na ngai. Amen. Yaya na ngai. Kolo na ngai. Voilà. Nakokufa lelo te. Amen. Amen. Siko nini komelo na théâtre. Nakokufa na ngai lelo te. Ba be ba makambe belé pe komelo na théâtre. Ba makobwakela nga ba maladie. Kobwakela nga ba bilo. Tala. Izi nzoto oyo. Nga mona sekaka. Ah bon? Na sona fai na seki. Nzoto ekoti biloko mais on va aller vendre ça au Gabriel Alenda. Mingi attaque akolo. Mais ce que bazo ko attaquer puis makolo pourquoi makolo kaka ya yo. Kasi so na vandi. OK. Makolo soko fandi. Tu es bamba soubi ezaki quoi ça? Ba bwaka mbaso mabe. Ba bwaka ba PC. Ba pota minene. Ba nini. Donc babiloko moko na chipota mona soka a. Là il y a na ke matanga batu na laki nga na voyager. Ozo voyager kende malamu boy. Na keika boy pa na mati moto pa na kwei. Pota na so tuni batuna ba étoile ba oyebiso. Une année et demie. Pote silate. Église na so ba yebisinga na pota wana. Epai batu bako banga Nzambe. Na pota na wana. Kweza pota mo fo ba katolikolo. Ba étoile ba yebi, ba étoile kingombe baza ba yebi tovanya bona ngola ba yebi ba mira esa ba yebi ba ko mona ba ko ba ngaka to pota kisi. Pona la ina mbali mobo ya mbongo yebi ka moi vie aki kitoko makasi na ngola. Voilà. Ba ko mona ngalo kwa mutu ya biloko. OK. Mais tellement que toi la yebi nga mira esa yebi nga. To vanda na bango ba yebi ke mona moi so makasi na ba prière. Ba o défendre. Ba boyebi mutu bolo ba ni bongo te. Une année demi pote kauka te mais pota wane kauka pe zonga couleur nzoto. Oh, sans cicatrice. Ah, tu vois les gars mystiques. Mais est-ce que banda uta wapi bateka ngofisi et uta wapi ya gabi. Na yebe sikeza ko uta. Ah, oyebaki. Mais nga na lobby. Oyo nyoso. Azoyoka te. Aokende. Azoyoka te ko attaquer yo. Ba osila. Ndenge misusu bakenda. Nga na lobby oyo azoyoka te. Lobanga Gabriel na kota kisi. Lobanga Gabriel na kena lukata succès na nga na ndako nganga. Lobana na tata lokolo na ndako nganga. Lobanga Gabriel na bwakela mutu maladi. To na sala mutu mabe. Apaka kozwa mbala ya mutu. Wana biso soto sala yango. Ça c'est vrai. Bien pour mais yako sala mutu mabe. Wana za batembe moko ya ba extra bo mwana. OK. Ocheto che. Wana sala mala wana bato nyos. Voilà. Soki te. Kata mbele. Mais ya Gabi tozali awa. Est-ce que eza pe na batu yo sala pe mabe wana peut-être ndelo bio olinga pe mobali ya muninga be esale makanango peut-être amsusu ba mibali ya baninga no linga te en retour nde zo sala ki mais yo pe osala kiti ndo ba onde baba te ngana na kenda nga epa ya mutu ya pamba te ba o ba bi masolo ba yebi. OK. Mutu alinga la kisonde ya za mwasi kitoko mwasi ya libanda te ya bozindo mwasi ya na kati. Wana zaki batembi. Ozo comprendre batembi. Po ngai na ngamoko ka bona ke ka na ke linga mbala mutu. Na sala na ngamuti. Nga na za telefone, po na tombola telefone na benga. Na défaut makasi. Atomo nous appelle manki wana. Ezala ka pasi. Donc na yeba na ba makambo wana pena mingi te. Nga telefone pa na yeba ngov mate. Ya umona bato ba nga commentaire otala ki bo mwana oyeba na ngate.
balobaki nini bafingaki nga nini nayebaka te bafungwelanga ba TikTok nga nayebaka nanga nde basala yango te nayebaka nanga eloko te bana na ndako akani bamola baotie ba TikTok na otata na osekaseka bosalelanga boye bosalelanga boye ozomona nga nayebi nde basala motu mabe te naza na cœur ya kitoko alors oyebi nde basalaka motu mabe te nayebi te mais baranki na bino est-ce que ndeko wana yo peut-être oyaki mpe kotia libaya est-ce que boyokana bobongisa po ranki no ezomemama soki motu moko akufi kombo artiste moko ifo ebimaka ke kingandi akufi batika bablage yayo ezaka mélodie moto akufa na masumu na ye moko moto akufa na makambo na ye toa mpe na bafamille na biso toa mpe na bamibale ya bato tolinga mpe na mboka libanda mutu musu pe yo yebi na oyete msusu obimaka pe na mobali na ye akoko utiliser pe bato basali yo mabe makambo eze belele ma mokili Yves koyokana te eza ke koboma mutu te koreke mulunge kotia vraiment koyokana te eza koboma mutu te ozoyoka bokoza boswani bosali nini mais mutu aza incapable mutu musu aza incapable ya kosala mutu mabe mais boswani na bino kaka bobebani kaka bien on au réparer la ndeko bolela ki soit disant te na réparer na nani to sola bien beaucoup na no bosona bino to sola très bien na bato nyonso to beba na ba makambo oyo makambo aboy to sola très bien ça c'est bien siko likamune ya kacha motema ngai na yebite siko pe muta kokanga pe azate voilà alors, les problèmes na ngo sona Theresia nana okoyipsa nini par rapport aux autres temps na ko po yepe komela ke yo lor ya mort ya mélodie ya Diana et Diana plutôt Diana Makila et comme la rope wana ouais alors le communauté Theresia okoyipsa nini komo les autres temps nga na wesa Teresa za makasi po ene mtabomi na Yesu zite ya bomi na ye mutu te eza makambo yaka toyebi ndenge bandaki te toyebi ndenge esuka te ozo comprendre donc eza nango peut-être bakanda kaka ndenge ezalaka kaka boswani na bino bodiscute na bino parce que nga nayebi ke malgré wana bakomana bakosolola baza kosolola bien bakomana kosolola mpe bakoma ya ndeko Suzy te avant kutu bakoma te nga mone bakomana baodeya kosolola bien kosola pa bazonganaki nde bazalaka te ke akoke kovandana na bandako kolatana ezite mais kosolola bazongai na bango kosolola bien bazongai na bango bien mais na kati ya mitema nde toyebi te mitema boyebi te to likambo esukisaka ezalaka motema to beta to lobby na matanga Theresia azalaki wana lobi nazalaki te nazalaki te ok azalaki wana et assister famille et puis voilà accueillir avec la rozonga lisusu bien tu éviter ce qui le plus soit rozala mais présence c'est quand même la famille et ça les bonga azalaki te nayebi te soki eleki ndenge nini esali ndenge nini mais bafamille na biso bayebi ke toswanaka te boso neti na famille kutu bozoswana bo bacollègue po bouti na éducation epai na epai nayebi te ça dérange et déranger écoute na son non tout en sobela moi minute qui pas to kata na biso alors présence peut déranger te oui ça va quand même na présence de la famille quand même il y a ndeko na biso Suzy Bantu pour bato balobaki ya te o bana lemba batini message nga balobaki bana nga balobi na ya te nakendaki te nakendaka te lokuta nga kutu babimisela nga mutu mobimba kaka na bato ya théâtre oyo balua fille moko boye babimisa eleki ya Diana ok Diana mona suka pa na bango kasaloni Gabriel wana asala leka ya na biso boye aya te soka ya komona bazusko fipe na ya shege tala face tala locks yo pe tembe nga na mwasa tembe ok nga na ka mwasa tembe no bana banga peta ngozo ya na makala te na banga te na banga ne bike loko ezate na bike ba utiliser mne mutu ok pe mutu utiliser ki mutu ala na yebiye comédienne nga comédienne lelo pe tokoma opesa na bambote moko sola muke me naza na ye na ngele ok nga naza na ye na ngele
Ngai koma compliqué Yves. Voilà. Na koma compliqué. Bon bien. Naza na ina ngele. Comme na yebike bato balingaka na bango ngai te, na koma na ngele. Ah bon? Balingaka te pourquoi? Oh ngali kama makambo mabe, ngana lobaka makambo ya bato. Makambo bato ni ngana lobaka. Est-ce que ngabi msa ba secret ba? Ngas na lobi comme ça que likambo na ese lobaka. OK. Na mlo de na momba réserve pe mo micro. Po balingaki balia ngai. OK. Je te dis soki nazalaki ya Nzambe te Yves 2022 bolingaki bolela Gabriel. Ah bon? Pe potane lingaki sila te na mitema na bino. Parce que Gabriel azaka quoi dadi di Kambala. Ozoyoka. Comme je suis pas bikufa kufa. OK. Na na famille chrétienne. Voilà. Église nangé bonde la kapé ponanga. Famille nangé bonde la kaba nièce ba neve. Nana otika ngana ken. Bana. Évangéliste écoute Gaëtan Zali déjà. Muta otika ngazati. OK. Ozoyoka. Nga ko bela suka na otiko bela awa. Yves na sila pema. Pema zate. Tuandi ko benga Gaëtan na pendant 3 heures. Téléphone est sonné au yambati. Soka tikaki na salon ya alali na chambre. Benga pona pe mafuna kangaliki nanga. Tu t'imagines dans una bana nièce nanga mi balé mike ya 4 ans, il y a 4 ans na 2 ans. Baboko lala ba vai nanga nda kuti 5 heures. OK. Micro. Bana baboko lala. Fanda to bengi ba chauffeur nyonso famille to yamba zate. Gaëtan ko rappeler na 5 heures. Gaëtan ko rappeler na 5 heures. Lek na rabine ya kambango. Nese ngabine kuluna ko ya tezela mo yetana. OK. Akokite aye. Ezaki dimanche. Na ibise memanga na église. Wana pema ya te, nese memanga na église avant na kende HJ. Boki na mutuka. Kena mutuka. Papa to comme na HJ. Pema ezate. So na tamboli 1 pas, 2 pas, 3 pas. Nakei. Bakamna biso basimbinga na prière. Tokoma kuna tongo. Tokuti bakambi baza déjà. Po bima déjà bakambi baza katongo. Prière. Bapakolanga mafuta njoto mobimba. La prophétesse est quoi? Na mêlé lambo. Na longo église na so na 13 heures. Pema ezate. Na comme na HJ. Les bazuka nini wana batienga ka. Batienga ka nini wana ka. Pemezongi. Na fandi na ngape. Bati oxygène. Bati oxygène. Na vai na ngape. OK. Na lie na ngape. Na comme na ko solo la. Moi na biso pazo ka moi. Zongi. Donc iti na fandi titi. Nde basika eta oya kinango. Faut qu'il y ait des soins intensifs. Na sala 3 jours na soins intensifs. Nde ba sama ke mbeto la li sozi pala la kia asaki 11 jours na coma. Ozomon. Na vai na ngape na sali 3 jours na 6 nde ba matinga na chambre. Nde na ekozonga na ngape ti lelo. Est-ce que pourquoi puisse vous penser qu'à attaque que vous tapez dans des bandits na théâtre vous pensez dans moi mingi ya et mbaso papa na biso passer patron et vous type capable artiste mais la maladie vous pe ndenga ba famille za la kana éviter na ebi nanga te ya yo na ngamba artiste et tout na ndenge pe famille te ngana lobi na pesi muto charge nanga te. OK mais na lobi kaka voilà na lobi kaka po na yebi. OK oyo azoyoka na ngai te. Oyo azokende ka banda kwa nganga po na nga. Naza distraite. OK okokende nga na kotikala. Ça dit beaucoup. Nga na kotikala nga na kokufa na nga te. Nga na kokufa na nga te konyoka mate Yves. Voilà okufa na ote mais konyoka mate. Tout à l'heure analyse ya bandeko belé par rapport ya mort ya ndeko Suzi. Alors ils en a
analyse moko ndeko moko mibale misato basali babeza na filme moko ya Gabi bosala bozala na bandeko Dadi Dikambala Avasamo bozala na Bebakata Mama Top je crois 4 ou 7 Léa Ndaya voilà Thérésia li solo wana kenda ndenge moko na li solo ya Suzy Bantu ekenda ne mona ende par rapport que c'est comme si film na bosale la ye pour le bango pe c'est comme si film na kenda neti histoire na ye ndenge ndaya kozala pa na bino ndenge ndaya pa Thérésia ndenge ndaya kozala pa Bakata oseki hein bonde ni yo yeba ndenge film wana ya wata sayeli le mama bon neti nga basali film moko boy nga na ebike nga sai na bakambo wana te deni nga na okansanga OK te to so la pembe nga mutasali film mutasali film nga na ebike ngai na kati nini na nga na kati ezala ngo kuna te nga sai na ngelo loko te siko ndeni nga na okansanga OK mais amoni ke balani mwandamu na bala na ndenge nini esali nini ezaki mwa vi na ye moke na kati ya trouvango na kati na ndeni neti nini kada ndenge filme ya kovanda pa na yo avandi kote boye avandi boye ayaka na ya bilamba moko boye mamoka nyonso presque elekaki donc voilà biloko nyonso wana elekaki na filme wana ase retrouva mpe mwa ndambo na kati neti bobete wana bato nde bazoloba eske ye moko alobaki yango eske alobaki mpe bilamba na kati ya bilamba oui soki otali yana na otindi lo lien otala analyse wana ndenge ezalaki bon nga nayebi te nga na vai na nga bapesi nga filme nga nakomi filme nga nasali te sikoyo bafilme mosusu mpe eza komona ebalani na makambo oyo oza kosala me eza yango ya yo te ozomona idée ya filme ezalaki ya nani yanga ya yo ya Gabi lo yanga ebele filme na nga nawanga na filme na nga te ekota pa Bellevue etalema mpe nana bayebaka ta poigne eza yanga nana bayebaka ta poigne etama makasi OK papa nga nasamelaka na église oyo emonaka nasamela na église ya bababa te mpe ya baaveugle te nasamela na église oyo nasala na église oyo emonaka si ya un danger oyo ezoyelanga nzambe akende kolakisa ngo mutu bakosala nga mbela na kei nake koyoka version nini likambo boye keba ozo comprendre il faut nabatela vie na nga ça c'est bon ozo comprendre il faut nabatela vie na nga mutu mosusu asalaka filme ya bakambo oyo ya moni na vie na ye asali filme OK ozo comprendre makambo ya moni na vie na ye asali filme ya mabe te neti nga bapesaka nga pantalon balumbisi nga solo na nzoto nakotiaka mpe histoire wana na kati eza oyo nga na viva so nazalaka na nzambe te so nazalaka na nzambe te so nazalaki ya nzambe te te ka pamba jalousie kaka bayibi elamba te aye kopesa nga eloko kende nasombi bibale ozwa moko nga mpe nayebi eloko te nazwi nalati mkoka nalataki yango boye mabe ezalaki makasi so nazalaki ya nzambe te nzambe ayokisi nga kaka solo moke nayoka mpo na ndima metan nake bapriere baparole nga bamafuta esili nango metan nga azala omona yango je nake bagermol nake hôpital esila te metan basali nga mbela ke yaka oza na danger basali nga bapriere baparole nga bamafuta 3 jours ezalaki ebele nabiki makambo nyonso wana esilaki mpe batalisi nga esika nini euti nakotisaki wana kata filme wana mpo eza eloko nga na moni mais bima lokwa mbwakela ya Suzy
Té. Même pas. Film est en réalité. Tout ce que ça va bien loco. Ah, idée mo be ki moi si moka osala sala boy. Ah, te ngape moi si moka sala nga boy. Tika ngape na sala nini? Na kotisa. OK, on a compris maintenant. OK. Ozo comprendre? Voilà. Oh nzoto makambu ti. Oh nzoto makambu. Kala mingi kutu te kakao. Bana so ba do ko benga uta mwana biso moko ayi ko témoigner. OK. Ni monsieur. Pese ba uto lansenga. Oh. Avant la kende Dubaï. Tika oui mais. Avant la kende Dubaï awa pese ba uto lansenga. Et monani ka kelembo me kotité. Mais pourquoi kaka yo? Mais muto la sali yango na yebiye. C'est quoi l'état? Kicha sama kam. Na subie. Est-ce que to vanda na sera tala nga penda bi on to kité oyo. Oye bo ka bi benga ndoki. Ah be yo ndoki. Voilà papa Boli. Mais récemment pour tous zoka là il y a maman tchala mwana. Maman la pota ba bi zoka. On dirait ba katinga lichette. Docteur a fait la ngana ambulance abi oh. Oh muto azaki na sia ya bisa kacho lichette te. Na ebisio tangu toza na nini. Ndeto lata ba super maman pesa ebiso. Dans mon livre oui. Faut mon abapel. Besoin de délégation. Besoin de délégation. Pour faire ça, Fanny Katalia m'a filmé comme au cas bois kaki. Pour y monter na téléphone. Mais ça qui ngali kambo. Maman top kuta bina ngako yamba soute. Donc besoin de commander besoin de payer la maman livre on a. Ba combien ya kapé on a. Bongo ngai kaka sikoyo. OK. Bon va tu démarrer kuna c'est que ba mona sombre. Ba appel tout moni ba uniforme bo ponani ba poni bo na délégation kuna kati bo na délégation tinande na keko kima ba kuluna na kwei passe ozomona na kimende ba kuluna maboko kwa mais j'ai confiance à Dieu nyoso yé la ranga na banga ati voilà nga banga liwa même pas na ibiki na kokufati ata nazobela ndenge nini mwana nga so nazobela excusez nazobela au moins so aketi kanga na hôpital ayaka sute OK ayi go biki akoti maman église OK ayaka lisusu te ko ntela geta te ke omona yeso aya osala nga visite so ke batiki nga hôpital yake kota mabondeli toya kutane les jours na obima. OK ça c'est bien ya na bato misusu na mokili oyo yo ozomone loyenge me nzamba pona ye ça c'est bon nzambe tanga kendaki na yesu tanga kendaki na cimetière bato bazaki belé nyonso baza bana na ye mabelaki Lazare sort ozo comprendre tango za na mokili ko bangaka ti amen amen so olingi nzambe nzambe pa olinga yo ça c'est vrai ndenge yo linga nzambe ndenge nga lingaka nzambe na pasi na bisengo na mbongo nanga na kozanga nanga nazalaka na nzambe longo nazalaka na basala nzambe longo pe nazalaka na ba famille nanga longo voilà mais ndeko na yo bijou la reine bisu zibanta ke lola parce que na suka te yesu ziba ye bijou ay baneni ke suzi take lola au moins bibia comment la banette ba ratir na mutu banda bala hein ya oyeba ndenge ni au moins teka za buzoba wala za kuluka ko chola mutu abi a confesser pour na a confesser nini ya mona confession wa suzi wapi a mona confession suzi wapi mais si batu so sala mo mabe asenga ba pardon côté nini abengaki s'excusa mais ko benga na Teresa déjà pour boma moto wana te ya benga Teresa pour boma moto tete la émission ya Isha Okoko ezaki naturel OK ke o kuna kufeli o kuna beli ba eko tala na po bazaki ba camarade mutambe abenga muninga mbela zate pe bazonga na ki camarade te ezaki kaka o azui problème aketala yo pe azui problème aketala mutabenga muninga senga pardon ate suza lo baki kenga na kotia na sete na tiaka na sena likambo nga na BBC
na bongisaka onga na BBC onga na BBC te donc ça veut dire que ya sala ke loko te mais ba kizene loko moko boye ya ko bongisa na yete. OK. Oh. Mais c'est dernier temps combien ressemble moi. Moto ayebi ki akokene lo leza ka nzambe. OK, mais assemblée moi mingi avant kufa. Yango kalika mto zolo bati. Ozomona. Voilà. Ce qui peut-être neti ngana sa mutu mabe. Suna suka. Suna sambeli nzambe. Nzamba zane pe capable ba na boyi nanga. OK. Alors pe ko ling akoloba pe na lingi. To akana balance. OK. Nzamba talaka mabe talaka malamu. Nini leki. Ozomona. Mais nzambe pas ça compliqué. Au moins, ma belle qui a l'imbisi. Voilà. Donc, vie est ça tellement compliqué. Donc, à quoi vendre la tête ok, l'ola nandeni. Vraiment. Ça, c'est bien. Alors, il y a Gabi de Romo. Voilà, programme. Vous mettez la belle liboma. Bijou, il y a Gabi a dit qu'on attaquer. Alors, par rapport, il y a programme, vous saluez Nini pour déjà réunion et bandit. Programme, tu retournes à la réunion lobby. Dès que tu es programme ndenge nini kozala comment de toye bango lobby. OK. Lobby mercredi. OK. Alors pour na papa na boyo sekanga po. Makambo pas vraiment. Na cameraman kuna zo. Ça fait rire vraiment donc na cameraman donc bon marabiso makasi ya gabi. Na sina ba ba sur ba ndako bazo seka bazo lemba donc voilà. Alors pour na pasteur patron, il bazo ki bo balolanga ite, bo balolanga te na salle émission na nga clair. OK. Bo balolanga te boko po bazoluka ba epenglenga. OK. Po ba bi ke gabe azamuta makambo. Surtout epengleye makambo ekopesama na analyse. OK. Ba analyse salami déjà ko ba boya ezo salami. Na yoki ba na benga nga kutu na États-Unis ba esika na Gabriel tanto moni boye boye. Oh, ngabi bonga na kati na sali nini. Voilà. Les kambo za basona kina Teresa. Bo cha Teresa. Teme comme na mnobe d'excité. Ngabo ko changa ngana za ka kize na Diana. Mbalo be ba cha Teresa. Kwani kangai yo poza na kati kuna Bakata Teresia mama top to sali eloko te biso sali eloko te to sali eloko te boti kanga tranquille na boyi oh voilà pasteur patron ngala memaki mukumba na nganga moko na lingi te pasteur patron na ibika samela nzambe. OK. So d'ailleurs kokufa masa kufaki. Comme aza envie arobika. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Arobika. Merci à Gabi de Gomina Souka. Na kotala Oh, na lobi makama mogijo te yozo mona tente. Ah, docteur mogijo wana uduvie na biso donc docteur mogijo. Docteur mogijo aosamba masomo na nzoto. Na yolo. Afungoli hôpital na yolo sida en face à terrain Kanka. Voilà. Donc le 8 mars docteur mogijo afungoli porte pour la maman nyonso. Voilà. Oza na problème ba libumo donc journée porte ouverte. Journée porte ouverte. Troisième fois ba règle douloureuse. Ba problème ko bota. Consultation félé. Oza problème ba minu. O makamdo azo ko blanchir minu. OK. O bazala ba minu ba chocolat na bien tena a zong so pela kitoko bien. Donc afungoli ba maman porte bino surtout boya pour na teinture. Non, boye bande teinture ko ya. Bon ça teint yo papa, maman otala biso. Eza pe ko na teinture ko bon c'est ka pour na base pour na libali pe. Boya ebele pas docteur Mogijo pour soit solution parce que nga déjà solution na komo tike longi polele. OK. Na bombe lote longi au moins na ya kiti lo na ngala ko polele. Pepele donc ngala ke na simba sikida na ke kablo na régime. Tango yo koti maman ko ale. Donc c'est le savon na ya papaye. Pas savon na papaye. OK. Vous comprenez? Bio MG. Soko ziango otiango 5 minutes nelongi. Opakoli boy. Au fait nos solo là. OK. 5 minutes au côté na du soko solo. Que soko. OK. OK. Ezo longo la donner na zawa elongi pepe. So bena sunga bini so bena zo. Elongi penda pepe ndeza ki ba noir ba kusha makaso wala. Tana ngo suti. Na koma ko obligé tina ba kingo na tchaka ba poudre maita. Kingo pepe. Grâce à docteur Mogijo. Aïe. CPDS. OK, CPDS docteur Mogijo. Bonjour na mibange surtout mibange de Gabriel Bolimone ko ratété. Émission na ngeza ka shosho. Voilà. Kolongola nga mi communauté po ekotalama. Na tigeli voilà. Ekotalama.
mbote na nga na mama présidente na biso Chuchu Luambo saint dernier ko ya te ba bombe guérison grippe ebetaki ye na pesi mbote na nga na Sylvia Kake passeport rouge na pesi mbote na Tete Yondo de mi à mort liso mokonzi bokila lokondo pesi mbote na Mimi Ngwango mongo moko mbinga ya mbiji muto moke bwango ebele ya gode tumbu yanga ya kati la force tranquille na peso mbote ya mete ya ngunda songa mbeli babetaka likofi te Marlène Bile immeuble na peso mbote na pesi mbote na ngai susu na Étoile Kingombe mbote na yango na Juliana Thomas États-Unis ko ya te bendele ko ya te na pesi mbote na ngai na pesi mbote na Mariam Vergas sikoza na kati ya Dubaï ba bon séjour moi ça arabe na pesi mbote sikoza li Roli Matuta charge Roli Matuta charge na pesi mbote mingi sikozali ba mbote na nga na mibange nyonso tout ba mes condoléances na nga na famille artistique mobimba ainsi que famille Suzy Bantu na pesi no ba mes condoléances to le la Suzy na kat na kimia ba fan botika biso tranquille to le la Suzy na kimia vraiment likambo ezate problème ezate makame bimaka kaka oboye mais en soi problème ezana ngote muto soka sa kufi to pese ba valeur na ye atato lobby atato machito kiti aola mukate donc asa kiei atabo akize batu atabo soude batu na kati liwa na ye to aola mukate po c'est fini to kabwani na ye et sili to continuer vie oba message ko sala batu mabe il est temps ya kobongwana liwa société ya biso muninga to zakine ko mena ko lia atiki biso bongo biso to tika to leke na nini to bongwana botika banganga botika okota bakisi ko bloquer baninga kene ko luka kisi ya succès na auto pekisi yote kene luka kisi na yo ya mibali ba kabela ka auto pekisi yote zwa kisi na yo ya yo tika baninga tranquille ba vivre ko handicapé baninga ko bloquer baninga ba mambasu ba ko bloquer baninga ba PC ba pona ozwa nini bo ape na belo côté to tika ko yinana to sangana to koma bomoko to koma bomoko no to tongi ba immeuble te to zolingana te bom ko to tonga to suka boni vanité de vanité nga Gabriel je vous love bino tout nalingaka tout le monde oya osala nga mabende akotika mokili oyo merci beaucoup numéro nanga soko lingo zuanga pona ko Yves no pesa le numéro nanga ko teka mapangu nanga 089 65 61 779 089 65 61 779 ndozu Gabriel to beti masolo ya batere ototeka na maluku mekao mupepe kuna na ABC binotika na pesi mbote na apôtre Joël Kamba vraiment na seple qui na le pangu lesika za na plaza non mupepe apôtre Joël Kamba nzamba pambola nzamba batela yo nzambe penda teli kabu na kati ya apôtre wana to yebite likambo mafuta merci beaucoup na yo pe Yves merci beaucoup